biso toza na esengo mingi parce que bino bapanzisa ngo ne boza na biso nde kosalisa biso pona que ba jeune tolo ba mingi ba jeune ba bilenge wala bilenge mibali to basi tokoka koyeba eloko nini tokosala na nzoto na biso pona kosala ke tobota na bwanya. Contraception lelo ezali journée o mokili mobimba bazo célébrer yango pona kosenga ke moto nyonso alingi kobota abota na ngonga oyo asepeli kobota abota pe bana motu ya oyo alingi kobota bango. So nalingi kobota bana mitano misato mibale ngai moko na poni pe ngonga oyo na kobota bango parce que nayebi ke naza na makoki ya kobota bango ya kobokola bango parce que bana basengi omema bango na classe balala esika kitoko balia malamu epi soki babeli omema bango epi ngai pe mama obie ngai tata na continue pe kosala musala na ngai na mokolo lelo toponi te mo ke soki toboti na bwanya tokosilisa pe mikakatano ya pauvreté parce que tozomona ke tozali kobota mais tocalculer mingi te tolobi nzambe apesi wana ezali mokumba topesi na nzambe moto apesi solo mais biso soki tosali eloko tosengela kosala te mwana wana koya te yango wana tosengi ke tolobi ke malamu moto nyonso akanisa ke ngonga oyo ekoki mpona ngai nalingi kobota mais nayebi ke nasalaka mosala na kobota na koespace bango mpona kopermettre ke ndenge nazokende mosala nakoka pe nzoto na ngai ekoka kopema parce que kobota soki bana balandani mama pe aza na ntango te ke nzoto na ye etongama akoti na kati ya bacomplication abandi kosala bamaladi mosusu yango wana epa na biso basi bazokufa ebele na esika ya kobota soki mwasi akufi na esika ya kobota boyebi ke pasi ekoti na kati ya libota na koleisa bana yango wana tolobi kobota na bwanya soki tosali contraception na ndenge ya malamu mama akobota bana na ndenge ya kokesena epi ekosala ke pasi ekota na kati ya libota te po mama azali pe moto asalisa pe na musala na ye pona kotonga lotombo ya mboka yango wana ba activité pe na cité ese bandaki bomoni ndeko na biso atelemi oyo madame Pascal azali partenaire na biso bazo travailler na domaine ya contraception na bango bazali na kati ya maternité ba centre de santé belé bango bazana Kingabwa par exemple na Mombele pona kopesa basi mateya na ba méthode oyo kosalisa biso ke babota na ndenge ya bwanya babota na ndenge ke bana balanda na mbula nyonso te mbula eleka mibale misato na kati ya bana mibale epi mama abota akoka pe ko continuer kosala musala na ye papa pe ayeba ke likambo oyo etali papa etali kaka mama ye moko te etali papa yango wana ba activité se bandi eko continue il faut que moto nyonso akoka kopusa na pembeni na ba centre de santé mpona atuna awa bopesaka ba méthode nini mikolo ya campagne tokopesa ba méthode gratuite